Bienvenue comme ça dans votre chaîne Fleur Monde HD. Il y a des mots, moi depuis Paris. À la présentation, c'est Balabion Daniti Manga, Papa Nadarvi, Benganga toujours bon et Salaranga. Très bien, je dis merci comme ça à toute personne au Boulana Bisso, na Fleur Monde Awa Balobi Lelo, tout ça les 200, na Massimanimba Bisiko Wapi, l'artiste musicien Doudou Adoula, place à Bandé Kouvanda. Balobi, je ne suis pas le seul dans cette interview, naza accompagné na concert nanga Sibi Bati, yena rotikaye pour azoba interview pour ngana zonga na simaya caméra parce que je ne peux pas me filmer et puis je ne peux pas aussi en ces moments ngamongo nazwa ba interview nakozala na sima ya caméra pour nazwa Sylvie pour ya sala ba interview ngai nazala na sima caméra balobi fidèle ami internaute de Moembo c'est notre patronne et puis Fleur Monde HD c'est votre chaîne où alobi lelo à rendre ba hommage na Doudou Adoula notre artiste Yazaiko Langalanga to solo lampe makambo ebele bomona ba interview to solo la na famille ya Doudou Adoula o bakozala wana pour bapesa biso un peu ba information sur mort ya Doudou Adoula. Est-ce que Doudou Adoula abelaki maladie nini Doudou Adoula liwana ye na famille na ye et sali bango ndenge nini et puis nyoka longo jusqu'au jour d'aujourd'hui banda Doudou Adoula kufaki mokolo ya samedi. Est-ce que ba musicien ya nyoka longo bakoya na Massimanimba bisikoyo à 70 à 70 voilà à 71 je crois bazako signaler ngai bon comprendre parce que tous déjà na famille wa bisiko matanga ya Doudou Adoula ezali ko salama bisiko ezalaki avenir hier à Kolaki. Fidèle ami internaute, je dis merci. Nabino nyonso bozuli baku ya kolanda biso, il suffit de vous abonner, ça fera énormément du bien à Dani Timanga, Papa Nadarvi Timanga et ça là et moi ba bien nakotika la nakotika espace na Sylvie Bati concert nanga hier azala wana to tambusa moi micro caméra na biso to solo la na famille ya Doudou Adoula. On se retrouve. Awa ndi nazabo inazana aveni Massimanimba ndika bozomo na Massimanimba na matonge bisika wapi Doudou Adoula akolelaki Doudou Adoula apasaki vraiment enfance na awa bien que lelo baza souté lopango basi bateka yango biso tokiti awa na ekozwa bandeko baza na avenue o bamona ka Doudou Adoula ndenga zo kola o bamona ka Doudou Adoula ndenga banda ko sepelisa ba amoureux ya bonne musique tozana papa papa bonjour kombo nani kombo nanga Lokwa Joseph Midjo sobriquet Midjo. Papa Lokwa Joseph. Na benga ka vie Midjo pour ça va bien vie Midjo. En tout cas toye a beaucoup plus pour to solo la makambo etali matanga ndi mokolo ya lobi mais kana ko expliquer biso na Doudou Adoula oyebaki ndenge nini et puis Doudou Adoula apporta nini na musique ya na musique na biso Congo et beaucoup plus vraiment na Zaiko Langalanga. Merci beaucoup. Nako banana no liboso. Doudou Adoula aza mwana oyo abotami na biso awa na vini. Et puis Doudou Adoula azalaki na ba grand frère na Emi Balé ya Jean na Coco ya Jean asila kotika biso mais Coco azali et puis azalaki susu na grande sœur na Bijou et pratika biso. En bref, Doudou abotami na 1967. Alors Doudou Adoula abandaki liboso na orchestre Oka. Orchestre moko ya Mike après et puis Coco na les flairons. Les flairons orchestre nani? Bon en tout cas ya Mike et puis aye kotanga na école moko boye na Bandal bakota makelele kuna ezaki école moko ya formation nde sima wana Doudou aye ko s'intégrer na kati ya Zaiko Langalanga. S'intégrer na Zaiko Langalanga na ba nini? Plus précisément, en tout cas si je ne me trompe pas, kozala na ba
à 72. Na ba année 72. Oui, mais azali na kolanda Zaiko. Abandé kolanda Zaiko. Kolanda Zaiko, a été d'abord fan ya Zaiko. Oui, et après ndeko comme animateur. Siko oyambaki nouvelle ya mort na ekoma tango lobo vanti vemijo oyoki ke Doudou Adoula azasulte Doudou Adoula Zaiko atiki biso oyambaki nouvelle wana ndenge nini. Vraiment tango tu apprenais ki yango et puis biso pasi parce que tu es ba que Doudou azobela azana poto mais ko apprendre que akufaki tozwa ki nouvelle yango ezaki samedi. Et puis c'est biso passi. Donc akufaki depuis samedi. Oui. Ah ok. Et puis c'est biso passi mingi. Alors vraiment Nzambe yende pesa kapé Nzambe mutu azwaka. Donc pour na biso to perdre maman élément moko oyo Doudou asepelisa biso na kati ya matonge ke moko ya ndeko na biso mwana biso apesi biso quand même valeur sur le plan artistique côté musique. En tout cas Doudou azaki brave na musique. Doudou azaki brave mais lelo boye tozomona na Zaiko bazokufa belé na Zaiko langa langa ya Josa nyoka longa azotika toujours tomona ki Merijo auta ko tika biso je crois ba série ya ba Covid-19 et après sous nono atala ko wa uti okufa na 2023 awa et lelo boye Doudou Adoula atiki biso mais Nyoka Longo aza toujours makasi Nyoka Longo aza toujours en vie. Okoki ko loba nini par rapport ya wana ba mort ya ba animateur Zaiko de bazokeni. Bon, tout d'abord ngana za mon Christo. Pona ko loba ke mort ya batu eza plan mokano ensemble ninga sala makana e. Oreko Satan de l'auto sur la note tantôt ba biso lobi pe bien mi jwa ko faki. Donc na point wana na ebininga ko expliquer te nyonso zaka Nzambe ye moko nde apesaka pe ye moko azwaka. Bien mijo oza ancien ya Masimanimbe puis ya quartier au Matonge souvenir nini ya malamu ozo garder pour na Doudou Adoula. Souvenir nini ya malamu na garder pour na Doudou Adoula. Tout d'abord Doudou Adoula de mon côté azana no beau-frère nanga. Za beau-frère. Aza beau-frère nanga. Abala oya aza Mbuza grande sœur nanga mobali na ye aza côté mususu Mukongo côté mususu pe Mbuza Maungu aza ancien joueur ya Daring de Doudou azaka une part aza beau-frère na biso. Donc à chaque fois zaki so azana kin abande pe ko lekela yo pe mwa mbote mwa solo pe ya malasi. Oui. Moi pe mbota likasu pe bande ko zanga te. Awana ko zanga te po azalaki d'abord beau-frère nanga. Et puis azaki oyo tolingaki mingi na kati ya vini. Doudou Adoula zaki o bolinga mingi na kati ya vini lelo bo aza sulte atiki biso message ko lancer na famille biologique na ye na bandeko na ye ya musique et puis na Nyoka Longo o lelo boye ole kutu ba Doudou Adoula nde ba kunda ye parce que obi Doudou Adoula aza né en 1967 tandis que Nyoka Longo aza ba série 5 mais lelo boye Nyoka Longo azotikala ba animateur na ye bazokende ba musicien ba Merijo bazokende mais Nyoka Longo aza toujours na moment douloureux oyo message ko lancer na Nyoka Longo et puis na famille biologique ya Doudou Adoula particulièrement pe na mwasi na ye. Bon, on a présent Josa, nagoyi koloba vraiment azaka na courage pour Doudou azaki petit na ye. Vraiment petit na ye pe d'une part ami na ye. Oh ba secret mingi ya Josa, en tout cas Doudou aki vraiment lekini a confiance. Azaki na etango nyonso. Vraiment ezali pasi na motema pona présent Josa, mais tout ça la bonne Nzambe nde apesaka ye moko azwaka. Alors présent Josa courage kaka. Courage kaka Zaiko olembate mouvement et continue kaka. Osoki yo polembi Zaiko bungi.
courage ya Josa Nyoka Longo kolemba te, continuer kaka po image ya Zaiko ebunga te, et puis Zaiko langa ekufa te. Vie mijo bozaba na matonge Doudou Adoula pe azaiki mwana matonge endenga kufi bino koto na quartier bozo organiser makambo ndenge ni bolingi matanga ngo ezala ndenge ni. Moi ba réunion bandi déjà ko salama. Bon, biso to décider quand tant que bana aveni to décider que matanga ezala kaka kuna na se pa bango bazala. Kuna bateka déjà le pas. Oui, bien sûr bateki mais to ko tiango pa ba makamizile. Ah oui oui. Et pas ba makamizile parce que image pas ma camisole les image oyo ba musicien ebelé ba bande pe osa ba répétition na bangwana entre autres papa Wimba ba bande pe ko répéter et pas ma camisole. Merci beaucoup papa, ba mère vena 2 ou 3 personnes au balingaka yo. Bon, tout d'abord meilleur vœu na leki nanga azali banda Prosper. Et puis meilleur vœu na ami nanga aussi Didier azapi na Paris. Et puis meilleur vœu aussi na grand frère nangai Lokwa Kanza. Lokwa Kanza grand frère. Maman a avancé déjà et pas à moi la matongé. Lelo vraiment. Bonjour maman, kombo nani? Bonjour, kombo nangai maman bienvenue. Maman bienvenue. Oza mwana avenu masimanimba. Na mwana masimanimba na bota mi na kolia. Oyebi Doudou Adoula. Na yebi Doudou Adoula azaleki na nga petit frère na. Doudou Adoula azaleki na leki ya quartier. Omona ndenge zobota ma omona ndenge zokola. Bon na kolo baso diza ape leki ya musika te ngala kwa zanga la bota mi ya landi. Na age na. Mais ya mopanda otinda boybe moi. Te. Kana ite biloko oli ate te. Agile qui prend un bouton. Nga bouton de 63, il y a bouton de 65. Ah, d'abord ça. Tout là, tout ça va promotion. Ah, Doudou Adoula za souté maman atiki biso. Tango ka ki nouvelle wana, yamba ki yango ndenge. En tout cas, ça là qui passe vraiment. Kota la kaka Doudou accueilli vraiment très tôt. Donc les résultats nous belé, mais tout ça ni ça passage obligé. Nous allons te permettre vraiment mais et ça lui passe pour vraiment tourner tout l'élite parce que pour perdre trois équipes mon côté na bino et puis op abande ko no so mona Doudou Adoula to bazomona mba moko avenue abota mo akolela masimanimba meli azasute ate vraiment vide. Siko a tozana masimanimba. Le pont ba Doudou Adoula eza wate. Bon, toko loba le pont ba Doudou Adoula eza lisonté. Mais Doudou Adoula azaki mwana aveni. Donc matanga Doudou e osala mana aveni. Donc eza souté kenda. Bateka. Bateka. OK. Bateki le pont mais Doudou azali kaka la masimanimba. Et pas la famille makamizile et pas la famille aboli. Donc on est qui vraiment ici ka Doudou azali ko vanda mona lem so uta musique na ye ayebi ke o eza famille. O eza le pont na biso na koleli ya ko tumisa ba maman na ko tumisa ba sœur on a donc Doudou azama masimanimba. Pourquoi ba Doudou Adoula belle vraiment. Bon, Doudou Adoula étant tozalaki tokoyoka Doudou azalaki na diabète. Loke meni Doudou eza diabète. Azalaki akomaki diabétique. Atiki bana. Oui, atiki bana. Atiki bana poto misusu azalia. Lelo bo eza ikolanga langa eza orchestre moko munene obiso nyonso toyebi. Mais chose grave na 2023 to ute kokunda nono atalako o azaki moko ba animateur yekuta ya liboso ya Doudou Adoula na Zaiko atika kibiso ba période ya COVID-19 na 2020 tokunda ki pe Merijo o pe corne e ya kibu. Déjà bato mineno babande ko pese na Zaiko baza souté ya Josa atikali mais habité soko ko zala na message moko message mo fort o ko lancer et pas Nyoka Longo wazolanda so caméra na biso toko ko lobaneti ni Doudou Adoula azaki mwana ya Nyoka Longo akile kiti mazaki mwana donc Nyoka Longo mutasali Doudou azala donc na ebiki matango eza maboko ya Nyoka Longo. Matango eza maboko ya Nyoka Longo ministère ya culture et art pe ba bimisa mbongo mais tangiza
pour wana ki papa na ye yemta sali yaza. Siko depuis Doudou Adoula kufi, papa vie mi joabi Doudou Adoula fakis lebo pour qui nouvelle samedi. Ba musicien nini déjà o ba lepi déjà awa. En tout cas pe na yebite pour la vanda ka. Au moins la biso vanda katal pa on est siko na bimi pendant le kala ki matanga mo la lemba ndelo ko na vanda ozela mama moninga wana tozo kendo ko donc matanga ezali journaliste moi ko feli moi matanga oui na moni photo nde on ki aza moi to mona ka cha venir donc on to assister bango donc na yebite so qui vraiment ba journaliste bazoka mais soit disant na ko ki lobby ba journaliste baleka ki na to lobby baninga bazala pour ça interview merci maman tokomi na suka ya interview na biso après awa biso to kitati kuna place Doudou Adoula abota ma place Doudou Adoula abanda ki akolelaka tokende pe kuna tozwa image lopango puis tozwa pe quelques interviews ya bandeko mususu message nini ko lancer na bandeko nyonso o bazana poto bazolanda yo o na minute o minute mais parce que mort ya Doudou et puis si vraiment pas si mort ya Doudou ba s'attendait na ngote mais subitement tu apprendre une nouvelle que Doudou Adoula azasuna biso que Doudou Adoula atiki biso. Vraiment eza pasi ma on senga kaka to na kimia to balela Doudou Adoula na kimia nyon surtout vraiment bon moko tango iso o ezalaki donc to continuer ngoti na demeure ni asuka d'accord ekoya en tout cas wana na ebite pona yoki batu biso ba lobi ke okor ekoya il faut Doudou balela ye awa po awa ekoza honneur mingi par rapport na poto mais tam suba na so ba décider o baza kuna babi ke to kuna papa na biso donc et vous avez pas mis pour hier mais vraiment tout cas tu vas souhaiter en corps à Doudou et ya maman toujours chité na yo la meilleure vie na yo na deux personnes au balingaka yo otala bango ba mona yo ko ba mona opekala na njango wana bala wa bala mbote na bato tout cas la pesi mbote ya bato balingaka na yebi ke bozo landa ngai na mwa masimanimba na pe na bana na poto bon et baninga donc vraiment la pesibino mbote mingi tolela Doudou Adoula na bomoko na kimia nyonso. Merci beaucoup maman tolela Doudou Adoula na kimia pe na tolele na bomoko pe na kimia nyonso toza toujours na masimanimba dani chimanga tozo kita penza kuna toko mabisika puis Doudou Adoula abande ko vanda au bandé ko se préparer que l'église papa bane chiko wa mwana kasi papa vraiment confié vraiment les accueils vous êtes au cas du doigt la passe mais c'est le les bungi bateau donc c'est le les ba bosani il doit se prendre donc toujours avancer maman zo accompagner biso Alexa biso lopangu ya ba Doudou Adoula siko ana matongi ana masimanimba organisation boza ko sala ndeni pona matango na butu bozo vanda toujours vanda le vraiment tout cas et ça maki avant-hier na 0h oui et ça qui va faire 3h donc lobi na tongo nde to vanda ki tanto yoki musu to kinde ki église to ye de to kutana to vanda ki na se wana que to ko bongisa pour to le la Doudou Adoula na masimanimba pour moi na masimanimba voilà toujours continuer toujours émission na biso toza en balade na ni masimanimba ona kokabola mawana famille oyo ekufeli bien que Doudou Adoula azala susu awate libota pe za soate lopangu basi bateka mais histoire na etikali ya ba empreinte sa Doudou etikali toujours na masimanimba et puis mutolo na bakundango na masimanimba matanga na pe ko sama awa comme référence bato ba koya awa oui ba moni eza pasi pe mawa ko perdre engambe mobali boye et puis Doudou azaki na nous jeune donc 67 moi na 67 moi na 65 ça fait vraiment mal hein? Adrien Nyengere Kamanya agir mieux agir ensemble plutôt fondation
En tout cas, et puis si pas Simon, il y a Doudou. Asko to komi, bisika Doudou Adula botama, bisika bakunda, mutolo na ye. Dani mangana ovanda, sur la bien à maman. Bonjour maman. Bonjour. Mes sincères condoléances. Merci. Kombo nani? Ma bébé. Ma bébé, ozandengeni na Doudou Adula. Doudou azaleki nanga. Azaleki na yo na mwenka bilongi corpulence na moni. Doudou azaleki na Doudou lelo azasu na bisote. Doudou atiki biso. Je crois depuis samedi Doudou atiki biso. Mort ya nouvelle ya mort ya Doudou Adula oyambaki yango koma. Mama pesi biso pasi. Tiso tunto ekitata pasi. Voix pesée au quitter, maman m'a dit moi voix n'est plus collée. Maman on est passe maman tout kokate. Kokate. Passe. Passe. Si comme maman ndeto na tout na se renseigner en avenir, mais singa ke awa ndé place Doudou abotama. Mais fabi ke lopangu ba famille za la suswate, famille za la suswate mais na monde bino bovandi awa. Matanga siko ezo salama awa to pe matanga eza na place musu ezo salama ana Kinshasa. Ana Kinshasa matanga ezo salama awa. Ka awa. E bo sangani na bandeko pe ya Zaiko, bandeko Zaiko baza awa parce que nyoka longo aza na poto mais bandeko bazali awa. Bandeko bazali awa pardon. Bandeko bazali awa. Nan baïté wa Zaiko. Nan baïté. Nan baïté. Et ba musicien musu depuis Doudou Adula atiki biso ba si ba komi ya. Tout le monde mon côté. Je crois ba okoma déjà Dani Chimanga parce que problème les complications ils qui côté adresse donc matanga eza de na masimanimba à 69 à 71 bisika wapi matanga Doudou Adula eza ko salama ana Kinshasa. Siko à propos ya ba organisation bino famille boza ko kanisa nini Doudou akunda makuna tope corps et ya awa. Mama Doudou atiki bana ebele. Il faut korea bana Doudou bamona elongi tata na bango. Bana musu baza musu pe baza bana poto. Donc il faut corps à Doudou et ya. Il faut ya. Siko dans ces cas n'habite ce cause un message au lancer na maman ministre un biso culture parce que ba obseko ekoko ya toujours mbo ebimaka epa na yenda obimisambo n'habite ce ko lancer message et pa bandeko na biso oyo bakonzi ya mboka na biso to pe bandeko Doudou Adula oya musique o bazana poto parce que bango pe bakoyi ko s'organiser na ndenge na bango bakoyi ko bunda ko kotsa ba mikanda pour que corps wana eya pesa bango atamwa liloba par rapport ya bon, c'est que ndenge famille bozo linge ya awa. Mabana ma ministre. Ma ministre. Bonjour na maman. Maman biso tutiki mokumba na maboko na tala Doudou akimeki na place. Doudou aboti bani belé. Tozo senga maman yoka biso mawa ko ya Doudou ya. Bano pe bazali awa bamona telongi ya tata na mama ndenge na lobi tozo senga ka korea boka bisomawa bano bazali awa bamona telongi ya papa na bango o bazali kuna bakoyi koya ne ba o bazali awa bazana mointe kozala te mama boka bisomawa na bandeko ni ba artiste na zo senga boka moninga mawa bosangana boka moninga mawa o bazali kuna Doudou ayembaki mutu nyonso asepelaki na Doudou siko moninga aza susu te makambo matanga eyali te ke opona onga na orchestre boye onga boye te biso toza bakongole toza mutu moko soki moninga akei bino ya mosusu boyali tosangani kaka tovanda esika moko mpo tolela moninga. Et depuis Doudou atiki biso nyoka longo asi a contacté bino famille asa contacté mais na biso te na bana na bandeko mosusu azoloba nini par rapport à matanga te na biso soli na biso te mais na bandeko mosusu ipaka soli na bango na biso toyebi te na biso nanu tosololi te
Merci beaucoup maman pour la précision au Pesbiso par rapport à matanga oyo ebele bazolo badudu azaiki nanu elenge parce que 67 ans azanano dudu vraiment abeli nini to zo précision et pas inayo parce que yo nous a mis placé ya koyebisa biso maladie dudu akufeli mama na koyeba te ya belaka diabète dudu azamuta diabète mwana mokita ke poto o ba changer makila o boina boy azaka diabétique. Merci beaucoup maman, merci. Et merci puis MJ Télévision to kaboli vraiment mawana bino bambo tena yo na des personnes au balinga kayo bien koza matanga moi ba meilleur ve et ko sala pe bien. Maman na ba passo na sanango. Bande ko ka bomoni nga moni nga bino na matanga. Wa ko ka biso mawaika to participer to vendre sika mona matanga. Nazana passe na mao na boiti na kusuite babona nina banowali lokwe nawali zwana babona mais nazana matanga oyo aibike nazaka muninga nae toto na kata famille aya kato partager ma biso na bango mwananga. Merci beaucoup maman. Merci. MJ Télévision et kaboli mawana bino tozo zwape maman mususa za pembeni to solola na ye toyoka ye pe aloba ba souvenir bon ba souvenir malamu o azo garder pour na Doudou Adoula. Bonjour madame. Bonjour. Kombo nani? Mama Mina. Mama Mamina. Mama Mamina. Merci. Doudou Adoula atiki biso oza ki ndenge nini na oza nani pa Doudou Adoula to pe Doudou Adoula aza nani pa na yo Doudou azaleki mort ya nouvelle ya mort ya Doudou Adoula oyambaki yango ndenge nini nanga pa oloba te tembaki mabe makasi Cisco mabezaka. Un souvenir nini ozo garder pour na Doudou Adoula. Ah, souvenir ezebele. Tobota maki tozokola. Lelo kotika biso mba mobo atakuti ebike azali na problème moi santé za ko déranger mais akinde mbangu mingi. Dubaki mbangu mingi. Nzambe moyo. Et message nous ko lancer na président na yé parce que Doudou Adoula a oumeli na zaiko Doudou Adoula a sali ba moule belé la minute nyoka longo a outi ko perdre vraiment mutu ya munene parce que animateur o musa zaiki wana no tala ko atika biso na 2023 Mericho atika biso na 2020 période ya Covid-19 et le lobo Doudou Adoula pe akei na ebité soko koza na moi message moko oyo ko réconforter nyoka longo na moment oyo par rapport ya liwa ya Doudou Adoula na monde na olubate omoni Doudou côté zai ko mwana muke nyoka longo azalo kwa inoko na ye aloa papa na ye do azai bele pona ye o ajo Doudou côté na zai ko azai trop mais afanda na mingi comme appelle libota donc to saka yi mo ga bi aba baleki bele a o bana poto bakoya kishasa me o a mo ba ki dizati donc bana a nyoso ba olila lelo ba lobi nanga to mona munyoka longo mais eza mo mo ka uto binga na ba 11h awa aza Afrique du Sud mo na Doudou moko a ebsinga lobi mama Mina na auto sola na président nyoka longo abina auto sa papa nyoka longo a confirmé par que Koroya. Bon, so il y a le bien à Koroya et ils appellent bien pour la vision à Balamsouba. Donc, Nzamba Souka Kaka Dudaya a tout mon aïe, tous les laïnings et singeli. Nzamba Souka Kaka Kora Dudu et Abouye, tous les laïnings et singeli. Bino famille awa siko matanga ezosama parce que jusque là baza vraiment na adresse exacte. Mais éviter que éviter que matin ils ont massimani mais numéro to éviter so couper ça bandeko adresse ici car vraiment matin ils ont massimani ba 71 à 71 il y a massimani ba 71 le on a pas beaucoup mais ça coûte avec ya boué maintenant à comité donc tous allez le but famille na bandeko tous akebele na bana nini
lota lundi musala bake quand même na pokwa baozonga donc tozali awa. Ah, merci beaucoup maman Mamina. Ah, na habité soko ko bakisa moi liloba par rapport kaka ya ba obsèque ya Doudou Adoula. Ah, na mo biso loto senga nzamba pia biso ka makasi ma biso lekala na kimia elo na senga kaya ngwana. Merci beaucoup Nzamba pesa bino makasi makambu nyonso eleka na kimia. Merci beaucoup. Le Laïa Doudou Adoula ça fait vraiment mal parce que 1967 bon eza ebele eza pe muki mais pour na Doudou Adoula eza vraiment muki ezo sa biso nyonso pasi a toza awa na famille ya Doudou Adoula bisika pi Doudou abotama ki bisika bakunda imutolo na ye bisika pi paza iso auti poto il faut aya ko tikela bandeko mo eloko mo enveloppe nesta ba feti boakoya mwa mutuka ya bino yangwana soso masanga loso mais lelo boy Doudou azate nani akosala yango naza mama pembeni ya mama Mbote. Bonjour mama kombo nani? Mama Yvette. Mama Yvette. Doudou azaki nani pa na yo et puis oza nani pa Doudou? Nani naza kuluta Doudou. Oza kuluto yaya ya Doudou. Yaya Doudou. Oza yaya Doudou. Nazo kokate. Ozo kokate. Pande tumesa ngale kinanga. Bele kinanga tinga ya passport nanga. Nisanga kala Nzambe apesa nga biso makasi. Nzambe apesa bino makasi na bana na yini. Mais to senga ka to senga mama vraiment pardon mama ministre. Mama ministre qui ka biso te mama na ngai. Tala Doudou azana molongo wa sombo ya famille. Pe ya bana bazolela bakomona papa na bango apesa biso bandeko na ye toya biso tomona ta ndeko na biso 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 pasi nayebi te nakolobani kaka ndenge gante alobi kaka ndenge wana nayeka biso akoloba te Nzambe apesa biso ye imonde Nzambe kaka moto azwi ye Nzambe akozwa lokumu mama ministre vraiment pardon yoka biso mawa pardon to siki so aboko mawi ke so mawa ko ande kuna biso yande kuna nga ya ngai moko ona kene ya kwata ko ya kokomba epa to ko tika inanda ko ya stinga ki ndako ya zwaki mama ko tika biso te pardon yoke biso mawa yo so va mawa mama pardon mi to singa pardon. Maman oza vraiment abati na kozwa autant mingi te na ebite soko yoko zana moi liloba moko yoko bakisa parce que na moni vraiment za na choc oka koloba te na koki ko kozwa œuvre tant mingi te message na nini par rapport ya matanga oko lancer na batu ya Zaiko bazana poto et puis bandeko mususu ba musicien o bazali awa par rapport ya matanga ya Doudou Adoula. Matanga ya Doudou ya lenganga Doudou za masmani ba 71. Et pas motolu na yesa. Ba oyo nyonso ba musicien ba ninga na ye ba ke Doudou azali mwa masmani ba 71. Ba ya to sangana to za kopomi to ba ni to kosala. Kwa Doudou atiki biso ba famille na ye bien sûr bon pe ba le on pe la ba famille comment ba famille na ye batika biso ke ba ya ba masomo ba 71 masomo ba 71 et pas il to Adoula bon mwana ezala na mutolu na ye donc a marqué biso bakasi esali pasi quand on a vu ça mwana ba 22h mwana yeko yela nga téléphone avec maman nazo mona lo mona Facebook yo koti na Facebook na bitela koti te mwana zo balanga zo lenga azu téléphone na fungula tsemina na makolo vanda ki sango ekuta ki ekana ndakwa na vanda ki na kiti place nde azu téléphone na tsemina na makolo na tali na beta ki cri na koki même pas na vandi banda wa 2h30 nazo lela kaka na tali ba vie to passer ensemble. Donc tout ça li ba vie ensemble to sakanye longo to le longo ko uta kuna to kutina na sali wo botoli ole ngana kutina loko bo botoli to da vraiment en famille to perdre star na kati ya matonge to zali na ba star na kati ya matonge li balé beaucoup la tika biso
les lopé Doudou azotika biso na pasine soboye bana remplaçant azadi kaka nzambe mutu ayebi so mokoni akopesa biso mosusu donc perdre élément moko très cher alors que na pasi wana nzambe mutu ayebi aussi ça biso pasi wana nzambe mutu ayebi kosisa bino pasi wana mama Doudou parce que olobi bokolaki na Doudou bopase vraiment vie ensemble ntango boande kokola na ye Doudou kokona kokola na ye na bomwana na ye abandaki kopase vie ndenge nini apasaki vie na ye kitoko atangi baklasse na ye ntango asisi baklasse alingaki koampase makama musique ake na shem yetu Tonge bouge continue au mosusu wana après lokola aki kota na zaiko papa na ye wana za papa na ye nyoka longwa wana za papa na ye pour enfant chéri na ye c'est la bomba zaiko vanda awa donc bali mwana moko vraiment poli alaki poli mwana malamu atika na mutu na likamute wana ezaka ateke pondenga akufi parce que baba muso akufi ataza yema bakoma toujours malamu non epa ya Doudou te ato bandi masimani bana seti na coin okoyoka histoire ya Doudou ataza musika so ayoki na likambo il faut ya ko assister il faut participer so pas azana sur place azana bino tongo butu pokwa esika na ye akokota koti kuna bimi azomi avandi azukiti donc epa na ye za po Doudou akufite bola ma Doudou faut ganga bola ma Doudou faut ganga Doudou bisons to ebi Doudou adula za monta clash te monta polémique te mama nazo sukisa na yo message ni okoko lancer na ba kondi na biso na mama ministre de culture et art par rapport ya ba obsèque ya Doudou adula vraiment na kosenga na ministre de culture et art Yolande Elebe na yebi pas ali sœur ya mwana na ngai babimi ona bo papa ona mwasi tant mwana nga wana kufi na Afrique du Sud Yolanda zaki na sona matanga awa na Rita Bola donc senga na bango batika biso te tant ko mona nini oyo amona ke oui eza famille na ngai donc Yolanda tika biso te asana tous les moyens ba expatrier pour Doudou ya pour tokabwana ye mais c'est mon nyonso pe lotika ye na mboka na ye ya suka c'est ça na sengi vraiment na gouvernement na ye ministre na papa na ye ya musala nyoka longo ya Josa voilà kota elongo na bango bakoka kosunga biso corps ya Doudou et ya soki ye ekoza malamu batia ye pe na musée ndenge batiaka baninga mosusu kwa la star ya pe na place des artistes oui wana obligatoire ekozala tika ye na mboka ya Kembo nayebi ke bakoyamba ye pe kuna na esengo mpo bazalaki pe moto esengo. Merci beaucoup, maman Hortense. Ezo sala pasi. Bonjour, maman. Kombo nani? Kombo na Popol. Popol uza nani et pas Doudou et Doudou azaki nani? Oui. Aza papa. Onanga. Oui. Azaki camarade. Azaki nyonso pona biso. Donc, mingi ya oloba vraiment. Na okoka même pas ko. Quand même pas koloba ça se voit à l'œil uni yo za mwana oza 40e na bano Doudou aboti c'est mon grand frère naïe mon grand frère oui grand frère naïe il né na bango babotami na 5 babotami baza 5 papa yangaza mwana liboso après mususu aza na bibo mususu aza na poto ou baza na ekuna na ko ya mwasi akufa elas Doudou ndazaki mwana suka Doudou azaki mwana suka boyambaki nouvelle ya mona ndenge nini koyamba yango apasi na motema mutu moko tasepelaka na liwa ntango nouvelle eyaka tolelaki mingi oloba eza te je crois Doudou akufi libanda mboka na monde bobandi déjà matanga bobandi déjà kovanda bobandi déjà kolala et famille Doudou à part bino famille biologique azaki pe na famille na ye musicale o tozomona numéro 1 nango eza nyoka longo tozomona pe bandeko na ye mususu pe azaiko o baza libanda mboka na ebite soko kozana na liloba o ko lancer et pas ya Josa nyoka longo o azolanda na moment oyo par rapport ya ba obsèque ya Doudou oyo ngana kosenga na oyo
pour nga tu benga tonton Jossa. Tonton Jossa Zolanda yo. Tonton Jossa pour nga au la biso cadeau. Ils a cadeau, ils a que cornayo, très cornayo, ils a ya Kinshasa. Yango nde vraiment onga souci nanga. Yango mingi kolobeza te na ko même pas kolobeza. Mingi kolobeza te non zo tant mingi te parce que oza vraiment abattu. Na ebité soko bakisa moi lilobaka ya mukie poto kabwana yo pona lelo. Poto kabwana ngai. Maman, ils ont passé. Ils ont Doudou Adoula. Ils ont répété les choses. Ils ont papa, ils ont ami, ils ont qui n'y a pas de biso. Ils ont qui n'y a pas de nanga. Pour na koli na maboko na ye. Vraiment, mon dit mon aïe épée manakimia. Nzambe bakoko abatela ye. Nzamba bakoko abatela epe ayamba vraiment molimo na ye enfin te eba na couper manakimia parce que Doudou azaki na monta ba clash te Doudou azaki na monta to chete Doudou azaki toujours poli azaki toujours gentil la preuve année isoké na ba concert na bon au monde est toujours souriant il y a ces canets toujours un problème na montouté. Voilà, mais voici maintenant nous sommes arrivés à la fin de cette interview to ebisaki bino to kita na famille vraiment bon moni toza na lopango ba Doudou Adoula na masimanima boyoki bandeko ndenge balobi boyoki ba intervention ya les uns comme les autres ndenge balobi pona Doudou Adoula na mokili oyo nga na ebisaka kaka bato il faut oyo bakokoma Bible na yo Sylvie Bati moka kamwaka daniti manga Bible moto akokoma ndenge nini koma Bible na yo na sia moi parce que batu batanga ka baloba évangile selon Doudou Adoula boyoki évangile selon Doudou Adoula ndenge famille lobi ndenge bandeko balobi bolamu ya Doudou Adoula yo okoma Bible na ndenge nini okabate osolo bien na batute o vivra bien te boyoki pe ndenge président Nyoka Longo akokana kosala pona artiste na ye Doudou Adoula je dis merci na bino nyonso bolandi biso merci na demo mbo mwasi ya mandefu depuis Paris je dis merci comme ça na Peleta Mfumu Peleta Mfumu ngaye babona ne yango Peleta Mfumu na Paris okoloba nini donc je dis merci na bino nyonso et puis on se retrouve bye bye.